ngate botala ne bundes image Yves Makouma bundes image meba papa totala bundes image meba mama tolanda bundes image meba chéri totala bundes image meba yaya totala bundes image. Bonsoir chers internautes, Yabino Bibish Kafika, la grande dame, avec la collaboration des Bi-Images, Yayemoko, boss Yves Mavambo. Lelo, nous avons plaisir, Yakoyambela Bino Moko Yaba figurante, Nakombo ya Arlène Poupée Barbie. Sans plus tarder, na lelo, Tokobeta ma solo ya single naye, Arobete la biso parcours naye Moukie, Abaneki Wapi, Akomi Wapi. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir Arlène Poupée Barbie. Bonjour Arlène Poupée Barbie. Bonjour la grande dame, Bibishka Pika. Arlène Poupée Barbie. Pourquoi Kumbuana Arlène Poupée Barbie? Pourquoi Arlène Poupée Barbie? Merci pour la question. Arlène Poupée Barbie est à Kombo Moko. Maman m'a demandé de taper un Komboana. Il y en a des jeunes Tozokola, ma famille d'accueil. Il m'a tapé un Kombo Arlène Poupée Barbie. Mon année dans Zokoli là, non, tu ressembles à une poupée. Bika minde ne bazala. Donc il tika la pelle l'autre TV n'a pas bolika ngom konzama bere. Azion opé keka bon. Fifi Pemba, ami de longue date, aux yeux réponse nayo. Pourquoi Poupée Barbie? Bobenenge bele bele figurant toi pourquoi bobenenge Poupée Barbie? Francine Yabanitou. Réponse to yangwana pourquoi Poupée Barbie. Arlène na théâtre aux Ali, Arlène Poupée Barbie figurante aux Ali, tout le monde qui au tourna qui clip na papa maître Gims, tout le monde qui au tourna qui clip na grand-père Benz Bozi Boziana, tout le monde na ba clip belé belé. Bete la biso li solo na nous parcours na yo ezandeni. Merci pour la question la grande dame. Parcours nangai ezak parcours nangai la bande musique ndez à la rara bon moi na et mutopesinga vraiment goût ya la musique ils a grand-père Benz Bozi Boziana. Donc il y a un monde qui est beaucoup moins partout mais concernant les clips la bande déjà na ba camerounais à l'époque. C'est là maintenant qu'il a c'est basé dans Mboka na biso. Donc voilà. Ouais, Poupée Barbie na ba camerounais au banda qui con. Na ba camerounais j'avais na banda qui en 2013. En 2013, j'ai commencé avec John Bongson. Bonjour, passe là où il est. Donc, on a ça là, clip naïe, na John Bongson, camerounais. Internet vient me sauver. Donc, j'ai fait les clips avec lui. Et là, c'est maintenant que na komi na zone isko na culture na biso. Kozo na culture na biso, est-ce que ça est facile pour nayo au sala qui ba démarche nini ou bien ba qui ko solliciter yo par grand-père, c'était comment ou bien ba mema qui yo komema, c'était comment mais quand ko ça bande ko biso parcours au loin qui na ba étranger pour y a pas na biso ba congolais, c'était comment? Parcours au Baki c'est très difficile, c'est un petit peu trop. Moni artiste, soit zane logo na nzoto et ça difficulté pour naï. Donc, ils a que grand-père m'a sollicité tellement grand-père a papa, j'ai toujours été avec lui, il m'a motivé. Donc, il m'a motivé, na comme atinde, na comme il est Arlène Poupée Barbie. Au besoin mon partout. Donc, c'est grand-père Bozi Boziana. Arlène Poupée Barbie, oh, ils a question, oh, question, oh, ils a ma tante mingi, question, batuna inga babi, moi, si wana ya kitoko, Arlène Poupée Barbie, est-ce que abala? Ah là 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 là, trésor bunga, qui question? Arlène Naza, maman Banibélé, Arlène Naza, voilà. Arlène Naza, maman Banibélé, qui Arlène Naza. Évidemment, pour comprendre kaka, Arlène Naza, maman Banibélé. Ben, pour tous les cas, sans plus tarder, tu mets ma solo, il y a single, il y a Arlène Poupée Barbie. Arlène Poupée Barbie. Oh, ça la single. Sorti dans c'est pour quand? Bon, sorti nango, c'est pour bientôt. Tous on a studio, tous on préparé maxi single nanga, tous on a junior window na studio. Et nanze moment tout ça là qui na moninga nangai elle brune amone mbote place azali la brune. O tous bimsa maxi single nango comme nango rébellion. Là c'est ka rébellion. Arlène Poupée Barbie, ça rebelle. Moi ce qui trop beau rebelle. Et puis qu'il y a des batumboli hein. Donc rébellion c'est-à-dire rébellion ils ont tout le monde na militaire mais ils ont na militaire té rébellion côté na famille
Rébellion côté na qui amitié, bah qui rébellion côté belé partout, rébellion ils allaient. Na ban amitié bah comme na rébellion. Notre pour na ka titre on a pour toujours mon rébellion, ils a trop na mukili. Donc il y a un monde qui est tout qui titre on a rébellion. C'est quoi Arlène Poupée Barbie rose au moins extrême roté il y a rébellion. OK. Ava goût. Au pé ça ba téléspectateur ba ta la biso. Bon ils ont bien aimé tous les gars. Bolingo ya shikotenga ifimbo mabelanga na mipesanga nyoso mobimba na posa tikalelo na monaka boye mobale oyo lekelinga maeleo baoyiba sino baoyiba bomoni bino mozi Poupée Barbie yemoko azo yemba yemoko azo beta ba instrument diva fora ya petite sœur propre au monde makambo e suka te Nadège Cayenne donc yemoko azo beta instrument yemoko azo yemba à toi ba gros bisous papa chéri Yves Mavambo le boss bon tozo continuer toujours na émission na biso wana boraki extrait ya rébellion il y a rébellion oui d'accord c'est quoi Arlène Poupée Barbie tout le monde a comme minute on sala ka figurante aux arada tendance ya robina lokola maman Mbiliabel ya koningana lokola maman Mbiliabel et tout aza idole na yo comment mekana ko expliquer bato parce que babenga ah fille wana vraiment on dirait kaka neti boza ba parenté ou quoi na maman Mbiliabel. On a en quelque sorte tous ba parenté mais aza vraiment idole na ngai banda bo mwana donc il est vraiment na lingaka ye. Oui, on a zokola papa biso zena radio moi munene ya binisa libanda. Comme on a kangili pour tenir ba mama kala. Na banzo bina ka banzi mombile bel. On a bato ba okata na nosika. Donc on a lela effort donc c'est mon idole. O c'est la biso mulongo weta mombile bel. Ya hotelema bando ba otala biso. Oto sengi ya hotelema bambota trop la vis Sylvie Line. Poupée Barbie. Baninga tokolaka hai. Baninga tokatana hai. Bakoma basi ya mabalai. Ngai olingi na tikala na via kilibai. Pardon. Obeanga yo elia basi. Ozala ki solo champion. Tango yo zali komikosa. Mokili tango échanger. Bambana na nganyu sobat. Ele yo pona kombo na yo. Bango nyoso balanda kama besi na kombo na yo. C'est bon. De retour dans notre plateau chez la grande dame avec Bi-Image Yemoko le boss Yves Mavambo. Babi mo boto mona Arlène Poupée Barbie ninga oto kate la ville makini vous sentir vraiment que non qui maman Mbiliabel ezali Roger na mo Poupée Barbie oto binat yomoro ya uli musheni bo jige Arlène Poupée Barbie tongi toyeba producteur aza nani azo produire single ya Rébellion. Bon, pour l'instant, pour le moment, nous avons un producteur, mais nous avons une proposition, il y a Grand Homme en Angola, Coliville en Luanda, donc Bambo te place à Zali, Coliville en Luanda, nous avons Zélara Néo Baki, donc nous avons Zéla, donc Yem Tolbi, Arosala déjà producteur Nangai. D'accord, producteur, il y a Arlène Poupée Barbie, Coliville na Luanda. Arlène Poupée Barbie au côté na monde o yum to yebela ki na okata makino to yebela ki na ki mama Mbilia. Est-ce que kokoka place ba meje 30 baza ici bandi mama ba sindi le cœur. Arlène Barbie est-ce que na place wana? Oh naza artiste. Donc artiste toujours na mukili place nezala kaka. Wana nyosto tangi ba collègue na kaka donc place ezali. Okoyembela biso nzembo ya na éviter la génération quand est au Kende ya meje 30 ya sinzi entre le denzembo mutu moko na yembo bis nzembo meje 30 ba bisou mbote place aux ali meje 30 yo zamola so hey ngala zamola so bisonyo so ba milazoela yo zamola so yo zamola so. Ah, bravo Poupée Barbie. Donc, bisogna ça, Bamilasso. Ah bon, mais j'ai 30 ans.
Ma félicitations pour la molasso. Bah toi ça moi parenthèse moi mkie pour na ndeko na biso oyo ba ote ko boma na end. Pour ba ndeko na biso ndeko na biso ya mwasi o ba ote ko boma na end. Ba bimisi déjà mobali na na prison. Conseil ni on peut ça ba ndeko na biso baza na Afrique ceux qui mibali ya ba étranger bazo ya ko zwa bango pour ba memara bango na mboka na bango. C'est vraiment avec tristesse et on a vraiment sangwane sali biso tout passe biso tout ba congolaise. Bon Afrique mobimba to koloba parce qu'il faut faire attention. Biso ba fille lelo tolingi kolanda ki pressé tout. Donc qui pressé mutezo bon mabiso. So monika étranger au lieu op sa opportunité nan ndeko na congolais, yo monika étranger monika vie bonga non. Alors que vie est partout, même en Afrique, même partout au Kenya, so ko lingi ndeko na congolais entre nous on se comprend. Mais ezaka passe conseil na opesa ka bandeko na basi basa l'attention na ba étranger. Eza na misu balinga ba étranger, ba réussir ba vie na bango. Eza ba misu pe balinga ba étranger bakor na bango pe to monate o ya fi wana to yoki wende kona biso mwasi to yoki mais o to yoka o to monate na o to yoka te to ebité. Tu vois, il y a des milliers de personnes au étranger babomi tout ça babombi tout ça to yebate mais yande kona biso en tout cas et ça linga passe ma casse vraiment tout ça l'attention donc il les a au bébé toujours to zo nga single ya rébellion ozomona rébellion toujours moi rébellion ezoko taka na mboka donc ndeko biso ba sala rébellion. Donc tout ça attention conseil na opesa kabande gona basi yangwana il faut se contenter na oyozanango c'est tout. D'accord, qui conseille vraiment pour nos conseils qui vraiment c'est et toucher Bissonio surtout ben voilà faut toujours faire attention. Poupée Barbie sans plus tarder tout comme de vers la fin il y a émission na biso Arlène Poupée Barbie Toyokio single les Obima Toyokio producteur ici à Monani Arlène Poupée Barbie suko tongi toyeba ça va ndeko ta la biso Rojana wazota la ya Willy Mouchen bambota trop place aux ali na album na single na yo banani batie voix oyembi na ba musicien nini on a yembi plus na Junior Fula Wendo musicien Félix Oazé quoi na El Brune Mneni la Brune il est pas artiste comédienne donc oyembi na et mon peso bokebite Jennifer ipe otia mongongo ah bon Jennifer ipe otia mongongo viendra Jennifer Gotoza Bambote Belé. Sans plus tarder, tout comme vers la fin de notre émission, et Arlène Poupée Barbie, mot de l'affaire rapidement, moi le bang et ça la bien, yo bigaka, hein? Bon mot de la fin ça qui naïsa ba o balinganga na bo nganga te donc on a le ming plus single nangai bozila très bientôt boyoka ami nabino camarade nabino mwana nabino koko nabino leki bayaya donc la ming te ezoya rébellion ezoya. Ouais na bon quand de to baki bambote belé na ba mi na Facebook bambote belé na ba proche na famille mimbango nyoso Céline mimbango Enis mimbango donc na pesi milo bambote mingi place ozali Joe Kwele Kwele yoyebi petite Gucci do yo kozanga tetala site ya Mbasi donc au trésor bunga trésor bunga na États-Unis na zoki ba cadeau ba iPhone ba ni na zoki pour l'anniversaire na ngai ninga pesa sumbote na ma copine de Cathy Christelle Bitocho. Donc on a pesi bambote mingi place bozali ntimba nzeta mbongo ba mi ba camarade ya Junior Senda nyos tout na pesi bino mbote belé donc ba place bozali en tout cas bozela single na bino quand ça mora na Bruxelles yo yebi BBC automatique ma copine de Cathy yo yebi donc ba bisou be bilo ami on ezoya ah la la zongi susu na Joël Kololo na Italie na leli valise otindaki valise munena nengo atakutongo franchement na sepeli makasi Olga Nteka fundu motema Dali Monka mère double na pesi mbote maman Janine Loussa mère double bambon ebele ba vitala maman mère à valeur to yebi bambon ebele to yo yebi donc na sepela ipe na bakado anniversaire na bolika mokonza mabele pire vient na biso boy fan Miguel pense na Allemagne vient na kati yo ebi papa bana belé donc on a piso bambote mingi place oza et manda siva papa na biso babina donc na mona pe ba cadeau na lela qui on fort donc bon continuer ka bongo biso ba artiste na bino sans bino mon boulot donc voilà ba biso belé ciao na on a boy qui te bolimbisa boza tellement belé donc voilà famille mimbango ya bino Sibino rébellion et Zoya Bobongama rébellion continue Mukili c'était bien moi Bibish Kapika la grande dame
à collaboration à Bi Image, sans oublier derrière Sima ya caméra et dino image panza sango ya Congo et dino image panza sango ya Congo ba mbote na bino trop ezaka ka moko association ya ba journaliste tout na kati ya Europe, les léopards des médias congolais. Ozelani, biso toi dans le bon, hein? Tout le monde est d'accord. Côté viens César Clébois. Donc tout le monde est d'accord. On est dans le bon. La paix c'est le léopard nous surtout beauté. Bobo Sanaté, le vent, toi na match à retour. Bah léopard contre le blédard. Donc boye belé boye otala bah chroniqueuse na bino bolingaka ba journaliste na bino bolingaka. Donc match à retour et ça le vent toza nango le 20 août awa boya vraiment ebelé mbote ya ba léopard yo blanc ba lobi Beyoncé, la presse, la diva Vanessa de la presse, papa chéri, Yves Mava Moutala Karayo, Chalamama, tout le monde, Queen Fana, on est dans les bancs. Viens à César, Ngadi, Cléboa toujours. Alors, tout le monde est d'accord. Hein? So, tout le monde est d'accord, veut dire on est dans les bons. Nicole Kesuka, Bambote trop, Nickel Kolobis ba mote belé Roger na okande na lobaki ba mote belé yo bino mo bika ba salam Fifi Pemba ami de longue date ma copine dedans yo mo yebi ma copine dedans mingi Francine tout Nadège Cayenne petite sœur propre diva Fouraya na bosanité hein yemoko to loba mingi te motema ya hein ya la grande dame motema grande dame ma jolie motema ya Alain Kossi balobi couple exemplaire. À bientôt, je vous love, allez bisous, bye bye. Papa totala Bundes-Image. Mama tolanda Bundes-Image. Chéri totala Bundes-Image. Yaya totala Bundes-Image.